Yvette Kalombo. Pona nini Carmen Odia alobi ayebite soki yena Karine mokonzi nani mokolo. Alobi lisusu boy. Soko alobi Karine aza mokolo na ye akosi. Soki pa alobi yaza mokolo a Karine akosi. Mais Yvette, pourquoi Carmen Odia lobaka yoza mokolo na ye oza yaya? Suna lobi Karina mukolo tazaliki nanga na kosi. 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 Bozel atiako musika etikala moke achayo age moko. Bon, na otanga te. Likambo nini eza wana? Bandeko problème o ezali awa yaba age. Pone internet oyo boyebi bien. Chaque semaine foyoka babloba age ya Karine. Na kalakuta ezalaki chaque 3 minutes foyoka balobi Karine aza na mbula. Chaque 3 minutes. So bolingi botala ba chaîne nyonso akala. Landi sango okomona na chaîne oyo elobi yango 10 fois. Na différence à 3 minutes na ba chaîne mususu. Awe ezoloba kuna ezoloba kuna ezoloba kuna ezoloba. Yango wana nga soki na ye pona likambo ba age ebongi nga pe na yeba neti na lobi boy. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Neti na lobi boy bandeko. Yvette Kalombo. Ngana che azana 63 ans. Soki bino bogo matisa bomatisi. Soki bogo kitisa bokitisi. Bango tango bachaka ya Karine 40 ans. Bango mbaloba. Mais Carmen Odia azozala na Yvette Kalombo. Mais pourquoi mutakomo zala na ye amona kepe? Pourquoi autiaye mokolo na ye? En plus mokolo moko yakama musika. Ekoma na Karine mokonzi oyo mokili mobimba. Bakomise na 52 ans. Ndenge ye moka lobaka Karine alobaka. Biso toyokaka bakomisa keti na 38-40 ans. Mais Carmen Odia oyo azala na Karine mokonzi banda ba 14 ans ya la samba. Ennemi d'enfance. Alors ennemi d'enfance mukamate amoplane mitwele azoyeba te soki ye mutu aza mokolo ya Karine to Karine aza mokolo na ye. Mayebi Yvette Kalombo aza mokolo na ye. En plus ya musika. Bandeko ngate munaluki makambo. Ngai te makambo nde muteluki nga. Bandeko botala bino moko. Nga naluki eloko te. Naza pe na posa ya koluka eloko te. Bon, botala kaka ya ye te. Botala pe ya grâce temo.
bandeko nalobi na ndenga mabe te bozwa bafoto nyonso bolingi na mokili ya Grace Temo. Nani alobi oyokili yango nayoki neti Gloire Olenga azoloba papa Robo place wana nano d'accord nga pesi nalembi koloba Grace Temo leki nanga Gloria magloglo banya mulenge zala no calme continue okangisa bafoto okokoma penza leki ya Grace Temo ya misato. Grace Temo yo pe kanga bafoto ndengo lingia oza na bapareil ya papa Panzo. Ok bandeko Grace Temo Gloria alembi kobenge leki na ye leketu 29 azosala 30 siko penza Grace Temo tilelo na se ya 30 Gloire Olenga alobaki yaza na 32 ans siko akosala 33 ans. Grace Mbisi pe banda kangama na 34 ans akoma kobetela ngo lipeka po soki abeti tolo mabele koko explose. Grace Temo yo pe tika kobeta ata lipeka ntango mosusu mpe omonaki te batiaki otonga mosusu kuna omona lipeka epasuki. Alors bandeko tozolobela ba age surtout nga naza na droit na yeba parce que modèle baloba la baronne ekoma lingambo ekoma likambo ekoma somo bandeko yango wana fona loba me bino bomonaka yango ndenge nini bino bozomona ndenge nini eske Grace Temo bon toke kuna musika tozongana Yvette Kalombo azaka penza ami d'enfance ya Karine Mokonzi to grande sœur d'enfance po soki Carmen Odia azosala analyse moko sérieuse aza pe na problème na Yvette Kalombo te mais comment atambolaka na bato tu oyo batiaka Karine Mokonzi ba age ya likolo mais ye pa ya Yvette Kalombo aza leki ekoma na Karine oyo bazalani banda na age ya 14 ans bakutana partout ye moko pe alobi basolola baza kosolola pe bien sûr baza binemi d'enfance mais banda kosolola binemi pe basololaka par exemple na jeu olympique binemi bapesanaka mbote par exemple na bafootball na bisika ebele. Alors sikoyo bandeko toloba ngo sérieux koma lelo oyo Carmen Odia azoyeba age ya Karine te surtout azokomisa Karine mwana na age na ye mokeke oyo bato balobaka eske Yvette Kalombo akosepela te na analyse oyo soki Yvette Kalombo akosepela te bongo Grace Mbisi po Grace Mbisi alobi Karine 40 ans ye 34 azobeta lipeka Gloire Olenga ya kosepela na ye Gloire Olenga ye alobaka balobaka Karine aza boye me ayebike Karine aza génération na ye makosepela mpona makambo ya Karine te mpona oyo ya Grace Temo po Gloire Olenga sa lemba kobenga Grace Temo leki na ye alinga yeba soki bazalaka kaka age moko to Grace Temo aza mokolo bandeko Grace Temo c'est possible ye pa yaki na age na ye ya moke eza te po alinga okitisa age bamisu ezalaka po asauve mama na ye po Grace Temo aza mwana liboso
Imaginez Ebima, maman na Grâce Temo. Abota Grâce Temo, na 12 ans. Mais, manika osala lango bémission. Pour manike kaka, mutabota, na kata média. Na 13 ans, na 14 ans. Alors, Grâce Temo, ayebaki déjà, manika zalaka. Donc, à quoi ajouter qui a âge n'est juste. Basa la différence ba âge mouké na maman na ye. Ndengwana. Bon. Bilongi peso monana. Maman ya Grâce Temo. Na Grâce Temo. Ba sabi magi. Bozotal. Yango gloro langi côté kuna azana raison. Tout le temps abenga kele kine c'est trop. Mengai awa. Na lingi vraiment na ye baba âge moko ya bango. Ya Yvette Kalombo nazomi tungisa nango te bandeko. Pananga 63 ans au kakoli ou bien au sombi cash soko ya mvama ondimike azana tout 63 ans. Bandeko na tiki nangea eka baba âge. Nabi Karina oya nazano na bato o de yaka na ona mon pesto kene. Nabi Karina oya nazano na bato o de yaka na ona mon pesto. Nabi Karina oya nazano na bato o de yaka na ona mon pesto kene. Nabi Karina oya nazano na bato o de yaka na ona mon. En tout cas. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, il boss de boss, il y a danger. Donc, il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamela ngai. Ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengia Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.